pour s'abonner. Non, on va abonner. Mais que au côté il y a les bakundo monina dans ndeni. Ya. Na biboye. Au moins la classe spéciale soit dans sa bisobo. Soit pesi cours yo kité azu mettre kan. Kobo na mutu. Si kobo na yom to yo kate ya moyenne nana simple kan yete na benjo kaltoy. Babi CL News, il y a Christelle Mamou. Takuna mo bossa na bengi Christelle liko na bino boka na paso wapi. Babi CL News, il y a Christelle Mamou. Na komo okende. Bobi nini ya bokota to bokota te. Nangi bokota elo yenge te bo s'abonner. Nande nini nada ye yo femme mariée, mère de 2 enfants mais divorcée. Pourquoi? Parce qu'il mbele kin bazama kambo elengité. Botelo no sala et à surprise. Que cherchez-vous? Un contact? Une adresse? Cherchez-vous des renseignements sur une société en RDC? Ne cherchez plus, trouvez. Pageclair.com, le répertoire d'entreprises le plus puissant de la RDC et le partenaire qualifié pour tous les acteurs économiques ambitieux. Pageclair.com offre un pack complet de services pour seulement $50 le mois, comprenant un mini site web, une campagne SMS mailing, une campagne d'e-mailing, un espace de publicité sur un site visité par 80 000 personnes par mois, bilingue, facile, rapide, complet. Pour plus d'infos, rendez-vous sur www.pageclair.com/fac. 081 999 11 22. 081 999 11 22. Alors, tout ça, on a ici d'abord bonne santé et puis bonne santé à l'église aux Arokamba. Bon santé nangai ezali malam pe santé ya église yankolo ezali santé ya malam. Alors église comment on a église comment na yango ecclesia ya mokonzi Yeshua Hamashiach. Message nini oyo memi tant que pasteur parce que chaque fois que nzamba tindaka pasteur après ça répète message yo memi message nini ngai nazui message kota nankolo message ya bozongisi ya biloko nyonso ezalaka na ecclesia na evangeli oyo monguna alongolaki na ba religion na ye catholique protestante méthodiste finalement pentecôtiste. Alors biso tozana message ya bozongisi ya malakisi manso ya biblia ya sol, le rétablissement de toutes choses, la divinité du Seigneur, le baptême, la repentance, la confession, la résurrection, l'enlèvement, la transmutation des corps des saints, le mariage et le divorce, la semence du serpent, l'ouverture de sept sceaux, le 7e sceau n'a pas encore été révélé. Et puis le mystère des 7 honneurs, Apocalypse 10, 3, 4. Tozali côté yake et monisami nano te pe ekopé samela à mon côté. Voilà en bref message oyo nazui pe nazali komema bisika nyonso. Merci beaucoup Pasteur Kass, je pense que Baimbo Gabolanda Biso va comprendre mais Pasteur Kass d'abord la polygamie tant que pasteur ils ont définir en gros le lengeni. Polygamie ezali lokolo nauti koloba libala ya mobali moko na basi ebele. Donc polygamie ezali ecclesia. Kolo Yeshua azali yemoko 2 Corinthiens 11 et puis lingomba na ye ezali kosangisa baike. Un nombre incalculable. C'est ça la polygamie. Alors, na moya lelo polygamie autant que pasteur ezama be ou polygamie ezelo moko ya bien. Mais polygamie des alliés et loko moko ya bien mais ya bien pe koleka parce que ezali kotalisa Jésus-Christ na église. Ezali kotalisa pe ke mobali na mwasi bakokana te, mobali azali mokonzi ya mwasi. Donc bakokana te, polygamie ezali kosunga mobali omoni lelo na ye na musala na ye na mwasi nanga moko azo salisanga o nyonso na lingi na sala ya secondaire azo sala mais nandako nakangi porte te nandako ba maman mususu batikali moko akendeki na bana na classe mibale bazali kobongisela ngai bilamba nalata naya kosaela nkolo mususu totikaki na cuisine. C'est ça la polygamie. Notre Robin Pasteur Salomon alors.
mais moi na ya Salomon nazali Salomon azalaki na mayele koleka ngai, azalaki na bozui koleka ngai, azalaki na basi koto yoko koleka ngai. Nazali pasteur mwana ya roi Shlomo. Ozali pasteur mwana ya roi Salomon, je pense qu'il va y mourir bon la biso na boké bi comprendre. Mais pasteur Pierre Kassa, maintenant parce qu'il pas na yo za tabouté l'église na yo dans l'ensemble aux en bango ba maman combien? 9. 9. 9 seulement. 9 seulement. Ouais. Donc on compter pour bâtir sous Moussous. Oui, surtout ces derniers temps, l'Assemblée Nabiso Monique, vraiment le frère Kass Azaline a besoin. Ça fait 3 ou 4 fois que je suis à la chair, mais moi nanangai Israël Azali Koyati na chair, nazote na memi yeboy. C'est-à-dire que besoin Israël ezananda ko sengeli batu bazala. Pour basali sangai nazala bien tranquille. Bazala tranquille, mais batu belé ou tout cela qui na bango balobi à polygamie et ben na rappel jalousie. Nous avons 9 femmes. Tant que nous vendons na bango entre bango jalousie ça va rater. Bon. Pona koloba solo na kati ya basi na ngai. Na mona ka sentiment wana te. Parce que bon, nous avons 9 femmes. Yo la jalouse nana. Et puis liloba yankolo elobi na tina ya jalousie. Bana na Nzambe bans. Bakoki kozala na likambo yo babengi jalousie te. Nkolonde azali jaloux. Kombo na ye ezali El Kanai. C'est-à-dire Nzambe Elohim oyo azali jaloux. Alingi komona mobali mosusu te pembeni na ye pona peuple na ye oyo ezali mwasi na ye. Alingi azala ye moko lokola mobali sengeli azala ye moko. Mobali nde sengeli azala jaloux pona mwasi na ye parce que yende abali mwasi. Siko mwasi akozala na jalousie te yende abali mobali te. Kolonde asikoli biso apesi ni vi na ye makila na ye po tozala baye ya ye kaka. Ata tango ya mariage tango tolatisaka pete na basi na biso tosalaka confession iye. Par cet anneau na lopete oyo obulisani kaka pona ngai. Mais moi si azana droit ya kolatisa mobali petete akoloba nini? Akoloba nini yende akei kobala te mobali nde akei apesi dot azuye akomi mwasi wa ye. Donc jalousie mobali nde efo azala jaloux. Ata na Bible elobi ke soki mobali azwami na sentiment ya jalousie azali ko soupçonner mwasi na ye que peut-être atambolaki na mobali mosusu. Test la peste nombre 6. Mais c'est comme côté balobi ce qui moi si peu azali jalouse talandenge sengeli asala non ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Mais pasteur Kassa, babi soko na bango bongo, ni tu na bango 9, il faut gérer bango tout égal, ou traiter bango égal. C'est-à-dire ceux qui ont sombelé les puta ou ne pas sombelé les puta égal. Maintenant au saka ndenge nini parce que vous avez bango en même temps plus à lelo au sai programme lelo ozana oyo lobi okuna oyo parce que des fois tout on a l'habitude les qui la bango mais les autres qui la bango attends aux ba 9 na moya lelo. Mais oui, ezali nombre pour basalisa ngai. Par exemple na voyage na bango yon sauté ndako ekotika la pamba bana bazana classe tout ça. Mais na kende ke na voyage souvent na moko na poni oyo aye kotika ngai asiake na ngai na voyage ya bandaka pona mosala pe anyokomaki mingi parce que azaki ye moko kolambela ba frère kosala nasina kindaka pe na ye na ba Congo alembaki kuta le bite te voyage ezali difficile aye kofanda na kendeki na bandondo na mususu ye pe yaki déjà kotika ngai ya na kena Côte d'Ivoire na oyo azali sikoyo na cuisine. Bon, oya ye kotika ngai le 18 ce qui nkola lingi na oya liboso na kokena bango mibale na Afrique du Sud
mpona mosala na nkolo mpona kosomba biloko nyonso wana ezali na bible te wana ezali na coran nde bazali koloba ifo kotraite bango ndenge moko ifo kosala boye wana ezali religion ya bato mais liloba na nkolo elobi ndenge wana te elobi kaka ke soki obali mwasi ya mibale exode 21 il faut ocontinue na koleisa mwasi ya liboso olatisa ye mpe amitié na bino esila te na Deutéronome 21 banda na verset 15 mobeko ya nkolo elobi boye soki moto azali na basi ya ye babale soki alingi moko koleka mosusu donc nzambe ye moko ayebi ke on peut aimer plus que l'autre ata na bana oyo toboti bon olingi bango nyonso mais okozala quand même na préférence na mwana ou bien na bana oyo batosaka yo bayokaka ndenge baza kotraduire sentiment na yo nzambe ye moko alingaki bato nyonso ndenge moko te alingi peuple ya Israël bana ya Abraham na ndako wana ya Israël alingi batribu nyonso te aponi tribu ya Juda na tribu ya Juda alingi famille nyonso ndenge moko te alingi famille ya tata ya David na libota ya tata ya David bandeko na ye banso nzambe arejete bango 7 aye kozwa kaka oyo azalaki négligé David donc nzambe ata na église ekomami ke ezalaki na disciple moko oyo Jésus-Christ alingaki mingi ata bapie donc ngo ba kinzamba nzamba différence donc yo pe na bango azali nzambe ya différence monene tala na ndako ya Isaac bana na ye babotami mibale Esau kulutu na Jacob leki liboso babima na libumu ya mama na bango Romains 9 zali ko reprendre Genèse nzamba lobi nalingi Jacob nalingi kulutu na yete babotamaki na mte donc nzamba azali nzamba ya différence alors nzamba ye koloba soki mutu wana na basi na ye babale baboteli ye bana mibali mokolo akosala partage ya héritage à reconnaître kaka le premier-né lokola le premier-né a payé le droit d'aînesse en double portion atako soki abimi na libumu ya mwasi oyo alingaka te donc bible yango wana mais passer obi ki tango zolo baboye toujours déjà bappel et belé à bandeko ba obenga déjà ba msusu tango ba olanda ba mona comme si passer casse jusque là comme si ozana na côté ya ba païen ba msusu ba comprendre comment est-ce que passer ozala parce que au hasard le rôle maître na yo Salomon yi moko na suka bien kaki na basi belé alobaki tout est vanité. Est-ce que vous avez dit ça pour un temps? Il y aura un temps. Il y a un côté à païen, ça dit pagano. Tu as dit que tu as ngambo ya Salomon, ngambo ya tata David, ngambo ya Jésus-Christ. Donc côté à Israël. Ngambo ya Abraham. OK. Côté à Ndimi. Abraham de tata ya kondima. OK. Tata ya bandimi. Banso ya solo. Azali kutu pe tata ya ba musulman. Yango na pe bango bazo pratiquer polygamie na 4 femmes. Sikoyo. Nazala côté ya ba pagano ndenge nini? Ba pagano nde bate ya ke mobali na mwasi bakokana. Bango nde bate ya parité. Bango nde bate ya pour monde déjà ko évoluer hein. Égalité des droits. Monde déjà ko évoluer quand même. Bango nde ba pagano. Parce que Matthieu on est Matthieu ya battu ya mokili ya ba politicien. Donc ceux qui ont moni mutei moko ya Bible azolo bandengo wana aza pagano. Parce que mon dimi azali Abraham basi ebele. Pona nini Nzambe azana basi ebele. Mon dimi azali na David 500 femmes. Pona nini Jésus-Christ azana ba fiancé belé 2 Corinthiens 11. Donc Biblia oyo erutina ndako ya polygame ndako ya Israël. Moïse mwana ya Israël. Josué mwana ya Israël. Ba prophète Samuel mwana ya Israël. Ba prophète Moses, Esaïe, Ézéchiel, Jérémie,
Amos, Habakkuk, Joël, Zécharia, Jean-Baptiste, Malachie, Thomas Pierre, Thomas Paul, Jésus-Christ, moi et Abraham, moi et David. Donc, Bible est outil dans ya polygamie. Et comment on a polygame? Moïse, Assimibal, a comme Genèse, Exode, Nombre, Lévitique, Deutéronome. Kunande o komona, Zambe moko azali koloba. Na lopango na yo ya basi, bakuta bande komi balete. Bala ndenge olingi, me kokende kobala bande ko ya libota mokote. Na mibeko ya Nzambe akiti akomi prophète, prédicateur. Alors Bible, Lévitique 18. Okoki kozwa na libala ndeko na yo ya mwasi te. Ata soki abotami na mwasi mususu ya tata na yo. Parce que bozali makila moko azali ndeko na yo ya mwasi. Otako ko changer yango te. Sikoyo bandimi o ya liloba te, mais ya ba catéchisme na ba buku mususu ya religion. Nde bazalaka contre Bible, mais polygamie était yami na Bible. Jésus-Christ est moko le bina Matthieu 25. Église kokende lola ezalinde libala ya polygamie. Matthieu 25. Matthieu 25, Jésus-Christ est moko le bina monoko na yeke le kokende lola bokonzi ya likolo ezali polygamie. Baseka. Alobi kokende lola le royaume de Dieu. Matthieu 25. Okay. 10 vierges baseka zomi bakei kokutana na mobali na bango. Na bokei na bango, lokola mobali na bango azalaki kotrene bango banso balali. Na kati ya butu babengi bango bola muka mobali na bino yewana. On a des cérémonies à mariage. Alors, balamuki bango banso zomi 5 va constater que mafuta na bango na minda esilaki. On a un débat de dénomination. Ba komi kolela auprès ya basi. Biso benga bango ba insensé hein? Insensé. Tozana ba teye belé baza ba insensé. Tango bazo ya polygamie. Donc ba connaître la matière. Parce que connaître la mort des alindés pour na kena libala ya Jésus. Mais bato wana yozobenga bango baza ba pagano wana yozobenga bango ba passer mususu ba obo ya polygamie, bazo mona yo za plus mingi na tradition. Otikali plus mingi na tradition africaine ningi zalaka kala. Tradition wana ya kala. Oyo na uti kotanga na lobi Genèse. Abraham azalaki africain te. Isaac, Israël, ba prophète. David. Mais Abraham azalaki na bango mibale ya Agar na Sarah, mais ba potanaki hein. Salomon. Mais Pierre na Paul. Ba zona qui peut problème. Ezaki problème à polygamie te. Te bazaki va fiancé. Paul a reprendre Pierre. Il dit yo comme ça la mabe. O comme hypocrite. Et donc ko swana ekuki kozala. Na Bible pe ba lobi ke bato bakoki koswana. Mais bakanga kandate tinapoko. Ezali. Mais par rapport alors Paul comme ya Salomon. Salomon a le baki vanité, tout est vanité. Tout. Polygamie kakate. Ata monogamie. Ata kolata bilamba. Ata kozo musala. Ata kozala chef. Parce qu'il y a zalaki roi. Il y a le baki ata construction. Ata kosomba mituka. Tout est vanité. Mais alors, ezaki na suka ya vie na yete. Na suka, bate ya lokuta ba yebite. Le pasteur Shlomo na suka ya discours à le biboy. Boyo ka suka ya discours, ezali na ecclésiaste, chef de l'église. Banganzambe. Talelaka mibeko na ye nyonso. Mutu nyonso esengeli asalandenga. Mais bango bazo boye mibeko. Ta passer wana bazo boya polygamie. Bango bazo boya polygamie. Bazo ba wana za mibeko, ezanini. Baza ba rebelle, bango banso balakani mabe. Bazo yoka yo hein. Mais bazali balakela, bazali ba rebelle. Yo zo boya mibeko. Ata na mboka. Soki yo zo boya mibeko. Mais est-ce que OK na makala. OK na makala mais passer casse, il s'abso aux polygame. Est-ce que ça peut important que tu as la paix revenu na yo?
Nengo là. Parce que tant que vous avez 9 femmes, tout ça, il faut avoir de l'argent. Vous avez tapé bana. Il faut préparer pour venir là-bas. Est-ce qu'on a Zaki célibataire? Zambe pe Azaki ko bénir ngai en tant que célibataire. Tant qu'on a bali moi Simoko. Abaki selinga bénédiction. Pour na commune à charge. Tant on a boté moi na moko. Abaki sipe Zamba leki bat no so yo. Abaki sipe bénédiction pour na moi na wana. Tant on a eu moi si ami bali. Abaki si pour moi si ami bali wana pe azala bien. Bali aka tous les jours. Balata comme madame. Ngai kutu na ibite ndengi ni basomba kabilamba ata nyonso na lati na montre. Nzambe ndazo pesa ngai batu bazoya bazo pesa. Sapato, chaussettes, tout. Ata maleto wana tout. Mbongo pe. Apesi na ngai mbongo eleki mingi te. Mais apesa nga ka mesure. Moko nga na fandi basengi ngai numéro ya compte. Na pesi na lobi na mwana ngai pesa numéro ya compte ba pesi numéro ya compte. Na leki sipe beaucoup de mois. Na keite kotala. Akanisa ke batidere ngai peut-être $200 ou 300. Ake na vérifier ba pesi ngai chiffre et bangi singai. Na zongi na chiffre. Na lobi. Yangwana mtezo pesa. Nazo tuna mwasi wana na caisse. Eza o eza franc congolais bezanya. Alors puis na ngai malema. Eza mbongo na yote. Mingi. Non, il y a tout le baquet, compte, mbongo pesa. Ça fait force pour le exactement. Le Seigneur, vous voyez que j'étais dans le besoin. Nazu yango. Na kocha on a musala na Zambe. Na tongi place wana tozali. Pona basi na ngai, pona ba na ngai, pona ba frère. Mais passer ça, c'est vrai. Osa passer. Aux autres, il y a toute spiritualité, ça va verser mais voilà, c'est bien bon. Mais est-ce que la réalité à la société, il faut vendre un peu de lobby, la réalité à la société, ça m'inspire aussi pour que y ait sur le plan spirituel. Non, on est allé raisonnement. S'attendait à Yakana, ma banze. Chef Nabiso, fiancé Nabiso, Jésus-Christ a le bi. Bino oyo bozali kondime langai. Bomi tungisa te pona kolia na bino. Kolata na bino. Bomi tungisa te. Tata na bino ayebi yango. Tango nazalaka na ndako par exemple. Nalamuki basi nanga bawe. Chef, lelo loso ici na lebi tokolia oyo eza wana. Tolia kaka oyo eza wana. Dans moins de 30 minutes. Baye kotika ata 2-3 sacs ya loso. Wana foi. C'est ça qu'il a dit. C'est ça croire. Croire, c'est ça. Croire, c'est aller comme ça sans savoir où vous allez. Lui, le Seigneur va vous préparer l'issue. Donc, à l'obi, pagano nde bamitungi saka pona kolia na bango, pona kolata na bango. Bino bozala lokola bango te. Bino bolu keliboso liloba na Nzambe. Le royaume de Dieu. Biloko nyonso wane kopesa mela bino. Ngai tango nandimaki nasengaki na nkolo apesa ngai mutuka pona kende koteya ko visiter ba frère. Tango na sali voyage à liboso en 87 na Allemagne, nazui mutuka na ye nango. Ba faux frère ba komi ko bundisa ngai. Eza mutuka na biso nyonso to sa. Nazui ya mibali. Na ye gozo ya misato. Moko alingaki asombela ngai jeep la kisi na bozui na sombela yo jeep entre temps bandi malakisi lokuta na bengani ye na ye na promesse na ye obengani pasteur na moko azaki pasteur azaki mondimi azimbongo alinga komo mote na lebi mete na ntozo ate ezaki na villa na lebi nyonso te za pembeni posana yango azaki na mbongo na poche soki tango pe na silisi alebi mais na yaki na mbongo azu ya pesinga na lebi au moins yoko corrompre ngai te. Pile lo akeina jeep naïe. Mais aujourd'hui, je compte 4 jeeps. Bapesinga. C'est quoi? C'est l'accomplissement de la parole du Seigneur. Il peut me donner même 10. Il peut même donner 10. Mais pasteur, c'est apparemment comme si on appelle à moi dictature en église. Non, c'est la discipline de l'église. Si quelqu'un a péché contre toi,
Il va le voir. L'Écriture dit, va le voir. Reprends-le. S'il résiste, allez avec un autre frère. Si ça ne tient pas, prenez le troisième. S'il refuse, mettez-le devant l'église. S'il refuse d'écouter l'église, chassez-le. Mais, pasteur. Ce n'est pas la dictature, c'est la discipline de l'esprit. La discipline de l'esprit, mais pasteur Pierre Casse. Oui. Aux gens congolais, aux souvent dans le monde peut la réalité belée. Parce que si tu ne t'occupes pas de la politique s'occupera de vous. Aux alliés pasteurs, aux autres à battre belé, tous au monde. Mais battre belé, c'est l'allusion de la Deuxième République, ceux qui moquent à cause de la polygamie. Il y a d'autres personnes qui n'ont pas posé minene, n'amboka na biso, qui ont 4 et 6 femmes, qui ont mbongo à l'État, qui ont dépensé inutilement dans le besoin de personnel. Alors, yo lobi makamba société inspiraka parce que yo taka plus mingi spiritualité ningo uti koloba wana. Mais est-ce que la réalité on a payé tant que congolais, tout le monde qui pasteur, tant que congolais, tant que mon bongo, tu te dis au condamnera batouana ou ba posera ba acte wana, tout le bara basa na bango bien, il y a pas de problème, la vie continue. Batouana oyo bazalaki ko diriger ndenge lobi na tango wana. Nde basaki mabe. Politique Nabango, c'est le même esprit. Politique Nabango, Zalaki Mabe, c'est-à-dire que Ngaï Lokolo Nazali, orienteur de formation. Moi, je suis un conseiller d'orientation. On ne peut pas mettre n'importe qui, n'importe où. C'est pour ça que ça ne marche pas. Mais si on a une capacité, on a bâti, attends, soki atangi. Il faut contrôler les bulletins, il faut contrôler les notes pour voir qui brillait à l'école, qui ne brillait pas. Beaucoup achètent les points. Moi, jusqu'à l'université, beaucoup étaient recommandés pour passer en licence. Ils ne savent même pas écrire. Je les connais, c'était aussi mes amis. Je t'ai parlé ici des amis que j'avais à l'université, tes frères. L'un d'eux était intelligent. Je peux citer son nom. Le Ochudi. Non, Otaka. Il était très intelligent. C'était mon ami. Mais entre-temps, il avait des amis inintelligents. Tout comme moi aussi. Inintelligents. J'avais un ami qui s'asseyait toujours à côté de moi. Je ne voulais jamais qu'il pose la question parce que s'il posait la question, l'auditoire va crier. Ça ne veut même pas parler. Mais maintenant, quelqu'un comme ça, il termine, vous le mettez quelque part parce qu'il a un papier. Non. Il y a le test. Les psychologues devaient tester. Chez nous, il n'y a pas d'orientation. Il n'y a pas d'orientation. N'importe qui il est ministre. N'importe qui. Vous êtes politicien, oui, c'est fini. Là, déjà, vous avez le feu vert pour devenir Premier ministre, ministre des Finances, et ainsi de suite. Donc, moi, quand j'ai étudié, on nous a dit les ressortissants d'une certaine région ne devaient pas aller travailler là où il y a l'argent. Ils vont tout voler. Parce que c'est dans leur sang. Donc, on doit aussi contrôler aussi d'autres personnes, même ceux qui sont intelligents, mais contrôler test. Test de connaissances. Test de ceci, test. Il fallait valoriser les psychologues, les orienteurs. Dieu est un orienteur. Il avait dit à Gédéon, ne pars pas en guerre avec tous ces gens-là. Ils pourront dire à la fin que c'est parce que nous sommes nombreux. Je vais te montrer les hommes capables qui vont t'accompagner. Premièrement, le test. Dis d'abord que si quelqu'un a peur, qu'il retourne à la maison. Beaucoup sont rentrés. Parce qu'ils avaient peur. Mais ils étaient dans le groupe. Il dit, ce n'est pas toujours suffisant. Amène-les à l'eau. Je vais te montrer avec qui tu veux. Si, là, pour boire, vous voyez quelqu'un qui se met à genoux dans l'eau pour enfoncer toute la tête afin de bien boire. Retourne à la maison. Ça, ce n'est pas un soldat. Mais c'est lui qui va amener l'eau à la bouche. Voilà quelqu'un qui est vigilant. Et c'était seulement 300 personnes. Il dit voilà, va avec ces 300. Tu vaincras. Mais justement, passer casse parce qu'il faut dire que Bandeko Bosé Belebo Benga Bisso, dans 5 minutes au fond de la standard, pour vous poser ma question en direct et pas à passer casse. Dans 5 minutes, pour passer à 5 minutes. Mais passer casse, d'abord, on a Oza Naboania. Aux gens maïle à part que ça a passé, aux gens la capacité bilon d'amba péchio. Mais ce que le lot va proposer pour ces moko au travail pour l'amboka au ndima. Mais oui. Oh, c'est l'administration, ce n'est pas la politique. C'est la politique qui vient du diable.
Salomon n'était pas politicien. Il a été élu par le Tout-Puissant. David n'était pas politicien. Il était roi. Un roi élu. Il n'y avait pas d'élection. Moi, j'ai la vie éternelle. Non, non. Bien sûr que vous avez la vie éternelle, mais il y a polygamie parce que Non, 9 femmes, mais d'accord, très bien, c'est une bonne question. Quel est le roi qui a fait prospérer son pays comme le roi Salomon? Jusqu'aujourd'hui, donnez-moi un. Il n'y en a pas. C'est le roi Shlomo, le grand polygame, qui avait rendu l'argent commun comme des poussières, comme le sable de mer en Israël. Les temps se diffèrent, hein? Non. Un polygame, polygame, c'est quelqu'un qui dort bien. Il a son psychique calme. Vous ne le verrez pas dans des bars pour aller chercher des prostituées. Vous n'entendrez jamais dire que le pasteur Casse, on l'a vu là-bas, à Matongue, même à côté de nous, si vous venez, on nous a mis un bar là, dans la parcelle de votre frère aussi, c'est qui? Ministre des Affaires étrangères. Et on a mis un bar là. Des prostituées sont là. Et vous ne verrez pas un polygame dans le bar. Mais il a les femmes chez lui. C'est un homme sain. Donc, en vous entendant parler, le loso va pécher confiance dans le polygame, va diriger Bino. Ça va aller. Vous êtes sûr? Mais parce qu'un polygame n'est pas hypocrite, ce n'est pas un voleur. Il va voler pour. Moi, je veux voler pour. Mais il va commencer à beaucoup dépenser pour ses propres intérêts. Moi, j'ai les femmes. C'est un faux problème. Aucune ne me coûte quelque chose. Alors, Baïmbo Kanabiso, merci beaucoup. Hein. Donc, je pense que Boyo qui passe à Kas Naboke Bimakashi, Bosé Belé déjà boire manifester. Alors, toujours coach Abino, pour vous poser ma question à Bino et pas à passer à Kas, puis Arkas en direct. Beaucoup, hein, donc retour sur le plateau, donc 089 85 47 689 Sikawa de Fongoli Standard pour toujours ma question, Topé Mituna et Baïmbo Kabola Nabiso, Boza tellement belé. Je ne sais pas si vous attendez un coach Abino Touma, 089 85 47 689. Confuseuse à la tête, parce que sur le numéro à vous. Allô? Oui, allô, bonjour. Oui, bonjour. Oui, comment on a le Bengibiso? C'est frère Marco. Hein? Ok, frère Marco, Frère Marco. Bengibiso na commune. Ah, na bengi de commune en Galima. Ok, vous avez la question? Donc, na posé question à pasteur. Azo yokayo. Ah, pasteur, na usola na kumeka na sukawa. Na uke pasteur abiaza na 8 femmes. 9 femmes. Ouais. Là la bango ndenge nini na ebite eloko. Et na ngina tuna nanu. Bazanda kumoko bango nyoso. Merci beaucoup. Et bala la chambre moko bango nyoso. Azo répondre. Merci beaucoup. Ndekona biso de Pingalema. Alors passer vraiment na ngina baka na place on est beau à pinga tâche. OK, merci. Passer Kas, ne quoi poser question na ye. Oui. Aux en bango 9, au Gérard bango ndenge nini et puis nakati andako. Mais parce que Aouti Kolanda na Souka, mais Tozalaka Esika Moko, Nanda Konabiso Moko, Moko na Moko Azali na appartement na ye, Bana pe Bazana Oyabango, Ngai pe Azana Oyangai appartement. Nazali ko gouverner bango na liloba ensemble moko na moko azali na place na ye na isika na ye moko na moko pe azali ko respecter moninga selon liloba yankolo wana ezali très facile pour na répondre. Merci beaucoup, Pasteur. Alors, toujours continuer parce que vous avez belé toujours question, moko pour que tout le monde vite pour Pasteur à soit toujours un bibino et puis après Pasteur à répondre 089 85 47 689. Toujours continuer, mais Pasteur, vous avez la situation à bino va Pasteur.
oyo ezalaka déjà yo mpo ozalaka na kati ozalaka na poste nini? Non, ngai nazalaka na groupe ou bien na lisanga ya ba faux pasteur te. Bango wana baza ba. Association wana tu wana baba faux passer. Oui, bango batelemelaka liloba na Nzambe, bandimaka te prophète oyo Nzambe atindi. Ezali batelemelaka yo par rapport évangile ndenge ezotambusa. Te ngai omoni Bible yango ina fongoli. Lokola liloba likambo ya Salomon, 1 roi 11. Le roi Salomon aima beaucoup de femmes. Bango balingaka te. Ce que otangi balingite, ce que otangi balobaka kutu awana ezali mibeko. Donc ce qui mutu alingi mobeko te, ezali rebelle. Batu nyonso wana bazali ba rebelle. Rébellion. Donc si vous avez coin na yo moko na église na yo na batu na yo bato ozo former une église donc association va passer na mokili mobimba sur toute la terre. Nazali na ba frère oyo bazali formé na ministère na ngai toteyaka le même évangile comme Pierre, comme Paul, comme Moïse, comme tout le monde, comme Jésus-Christ. Comme Pierre, Moïse, comme bango nyonso autour, mais maintenant avenir à bana parce que tant tout à la même côté polygamie avenir les gens moko yankolo. Mais avenir na bango faut ça la moi nazali moi na yo c'est vrai. Mais kolonde apesi yo pour akota na mokili. Soki akoti na mokili akomi na maboko yankolo, c'est tout. Avenir ya bango ezali lokola avenir na ngai. Tango papa na ngai akufaki na tikalaki na 11 ans. Mais nazaki na maboko yankolo, kolonde abatelaki ngai esika ya kozala ezalaki difficile kolia tata azate tata na yo azate donc kolo tuna ngai yepe lokola tata akufaki 15 ans ayawa na Kinshasa ayawa mutute ayawa ye moko on se débrouiller 15 ans tango ayokeke nazwi diplôme nazwaki pe mayele nazwi diplôme na 60%. Atangi amonike nazwi diplôme yende abengisi ngai na Kinshasa yaka otanga moni vie na maboko yankolo nazo ya opo na université na komi na Ilebo batu ya Ilebo bayibi malette nyonso diplôme tous les bulletins tout je suis resté même vite mais na yakiti yawa. Donc au bundani pose à la ndengozali donc ça déjà quelque chose de bien. Est-ce que yo peut outil na famille moko polygame? Oui, papa nangai abotameke na famille ya polygamie ya monene parce que tata na bango azaki roi. OK, pas na biso. Donc azaki na basi koleka 50. Koleka 50. Azaki roi komo. Donc ba mosusu allô? Famille wana bazali na présidence. Tous au nom de comment bande bazan en ligne. Ça na présidence. Oui, allô, bonjour. Allô, bonjour. 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 Oui, maman, comment on a nos bengi biso wapi? La bandai. OK, question no ezani. Moïse Bia Gado. Allô? Allô. Tozo kayo. Question no ezani. Besoin de Pardon? Oh là, donc on dit que toujours bien, je suis vraiment désolé. Hein. Je suis vraiment désolé la question de Koto qui bien. Si vous voulez on le baki, ce que bengi biso, zala d'abord pembeni à télévision na. Au diminuer moi volume, aux onima musika pour tout grand ba condition. Poser belé bozo benga ba musu kutumwe bokota et ezalité. Allô? Allô? Oui, allô, bonjour. Oui, allô? Allô, bonjour. Oui, allô, bonjour. Oui, comment on a nos bengi biso wapi? Ah, comment on a eu frère Joël Kokia? Oui, frère Joël. Au bengi biso na commune. Depuis Kamba Diading na commune Ngalima. OK, tozo kayo. Question no ezani. Et pas pasteur Kas. Bon, na ina tu na pasteur. Soki na basi nyoso na nef bazana bana. OK, merci beaucoup. Na iloko alati ya ba papu wana na mutu wana. Ya chango pona nini pona bezero kwa basali. OK. Pasteur Kas azo. Merci beaucoup. Alors pasteur Kas atuni bana. Na basi wana nef. Bana baza combien et puis chapeau na olati ya ba pape. Yosa pasteur. Ouais, tout ça 25
25 enfants, je crois. Mosusu bazo yape, baza na nzela. Ça c'est la kipa. Ça c'est la kipa. Kipa, ok. Zali ya bapapa te, bapapa nde bakopie na ba juif. Zali ki recommandation kolo apesaki na Moïse tango dans le tabernacle pour na ba lévites, les sacrificateurs. Ezali moke totiango batiakango likolo ya cerveau pour se rappeler toujours la grandeur ya Elohim. Ata soki ozali mayele, il faut yeba ke likolo na ngai mayele ya monene ezali le créateur. Ça c'est le bonnet recommandé par le Seigneur, comme tenu aussi des sacrificateurs. Ok, allô? Allô? Oui, allô, bonjour. Ah. Oh là. Merci beaucoup. Hein. Donc, il faut dire que Bana Batutu, Aolanda Biso, problème peut-être parce que matin c'était bien en haut. Ils ont de génération en génération. Papa, Bana Mikol, Batutu va se retrouver. C'est pas un problème. Mais passer apparemment comme si Makambo Yomona qui était en Zokola et pas à papa, bien que commis passer. Allô? Allô? Apparemment, papa Nanga Yazaki polygame. Abotami nde na polygame. Abotami na polygame. Mais moi, Zaki polygame. Ye Yazaki polygame. Zaki na moi Simonko. Maman Nangai. Sikoyo héritage oyo lelo makambo yo sala. Ngana bali basi ebele Bonjour. ya liloba ya Nzambe. Oui. Ok, tous on ne peut pas poser cette question. Oui, allô, bonjour. Allô? Oui, Tozo Kayo. Comment on a Pardon? Oui, dans le Bible, le Bible na 1 Timothée chapitre 3 verset 1 qui évêque il fallait avoir marié na une telle femme. Jusqu'au hasard évêque. Pourquoi les femmes? Parce que la Bible ils ont recommandé que évêque il fallait avoir marié à une telle femme. Ou la Bible ils ont le babongo. 1 Timothée chapitre 3 verset 1 à 2. Jusqu'au hasard évêque a plusieurs femmes. Pourquoi? À se justifier. Parce que la Bible dit que Baxate, l'ongolate. Il y a un évêque, alors pourquoi Aza n'a plusieurs femmes? Ok, Azo répondre yo, pasteur Pierre Casse. Oui. Nazali la version awa ya semeur. Na isika moko moko. Balobite Azala marié na une seule femme. Balobi Azala marié. Azala peu fidèle. Alors, préciser nombre, il y a bas cité. Nombre est précisé. Ba catholique nde ba retoucher verset wana pona kokosa. Sikoyo dans une version il y a abbé catholique. Abbé crampon. Na verset wana alobi boy. Bango bazali pe na manuscrit. Alobi boy. Donc, passer à Kassazo le verset, hein, pas passer avec précision. Ah, avec précision. Alors, oui, Azala marié une seule fois. Ata oyope. Les alliés, kopusa na vérité, mais les alliés lokuta. Marié une seule fois. Si ko yemoko alobi na commentaire. Elingi kolobate la monogamie. Avec crampon, Bible. À nationalité nine. Alobi, hein? À nationalité nine. Parce crampon, oui. Naïbité. Ok. Naïbité. Ce qui est ça, romain ou grec, naïbité. Donc, 1 Timothée 3, ezali côté ya monogamité. Parce que tozali sous na tango ya mobali moko mwasimo. Depuis lisumu ya Eve na nyoka, kolonde atiaki libala ya polygamie. Pona batu, pona bandeke, pe pona banyama. Partout. Yemo konkolo nzambe, azali polygame. C'est-à-dire, Jésus-Christ, azali polygame, collègue. Salomon a le dit, ici, il y a plus que le roi Salomon. Alors, c'est ça.
Ndeko atuni ya na testo a bien qu'apprécié comme on a lobby au bala combien de fois on a bango 9 bango to bala bango officiellement to bala kaka moko et puis on a subaye ba le rôle ba conjoint. Je me suis marié Oui. 13 fois. 13 fois. OK, je pense qu'il n'est pas OK. Allô? Oui. Oui, allô, Isaka frère Josué. Oui, frère Josué Baki Soni. La Bible, parce que après si on a une traduction et traduction équibénisme de la Bible. Puis Non. c'est une traduction de la Bible. Parce que la Bible est une mythologie qu'il fallait évêquer à la marée à une telle femme. Puis surtout la traduction, commentaire à Abbé Boudi. Il y a l'autre qui on a Abbé Baksakiango. Pourquoi pas Abbé Firema Baksakiango? Pourquoi pas Moko Baba Raté? Ceux qui ont réellement Baksakiango, il fallait Baba là. Tellement ils ont bangoté à Baksakiango, la Bible, ils ont Baba Raté. Et puis surtout, on a la première à se justifier très bien la question à se justifier na kati ya Bible kaka et à le baki Seigneur Jésus-Christ est azab polygame non donc après si verset okité 2 Corinthiens 11. J'étais salé à se tourner vers la nation à la épouse mon la nation Jésus tout ça polygame mais on est entre parenthèses avec ça à se justifier très bien la carte de la Bible tout ça pour sa position là. Merci frère Joël. Je pense que passer pour toute cette opportunité de demander au Moussou pour baser belé après si verset je pense passer à 1 Timothée 3. 1 Timothée 1. Alors il y a d'autres pourquoi ba prêtre bazo balate. Mais ba prêtre il y a kala, il y a liboso. Bazalaki ba polygame. Akende na couvent atuna ba prêtre bazalaki marié. Pe bazalaka ba polygame. Il y a les londe bazo balate. Maintenant so pesa yo écriture moko pona kotalisa yo ke ba prêtre ya Bible bazalaki kobala pe bazalaki ba polygame. Tanga na Nombre 31. Nombre chapitre 31. Okomona kuna ndenge nkolo ye moko azali kosala na lingomba na ye ke batu nyonso bazala ba polygame. Ba lévite, ba combattant, ba sacrificateur. Alobi bokabola bino banso 32 000 vierges pona bino. 32 000 vierges. Pe alobi. Bopesa na grand prêtre 32 lokola likabo e uti nangai. 32 apesi na grand prêtre. Lokola ba grand prêtre ya awa ba catholique. Donc oyo azali kolona bango. Zamba alobi sacrificateur, souverain. Pessaye 32. Directement. Oyo ezali ba prêtre ya Bible. Siko yo il faut tout na bango. Pona nini bazali kobala te. Ça fait 1000 ans que babala kaisusu te. Et outi na Nzambe te parce que na 1 Timothée 4 balobi entre autres ba malakisi ya ba démon. Malakisi ya ba démon. Ils vont prescrire de ne pas se marier. Mais ezali bango ba catholique. Ezali bango Merci beaucoup ba Pasteur. boyi polygamie. Baye kopekisa kutu na ba prêtre babala te. Mais ba prêtre makamani ni bazako sala te na basi ya batu na bana ya batu. Merci beaucoup, Pasteur. Je pense que Pasteur Pierre Cass a fait ses précisions. Ndegoza a satisfait la réponse. Negomso a commis à bonjour. Je veux que cet homme qui se dise de Dieu m'explique 1 Timothée 3:2. Il lui parle toujours de Salomon. Alors que Salomon n'était pas un membre du corps de Christ, soit qu'il abandonne le ministère et l'église pour qu'il puisse mieux faire cette vie. Mais Salomon n'était pas le membre du corps de Christ. Na otai ko yebisa yo awa pepo na balandike. Bato wana bazaka ba rebelle. Tala na tata ya Jésus-Christ. Salomon azaki tata ya Jésus-Christ. Matthieu chapitre 1er. Tata na yepe azaki David. Tata na yepe Abraham. Matthieu chapitre 1er. Sikoyo ye azolobaka. Azalaki membre du corps de Christ. Donc azali rebelle. Ayebi eloko, ayebi ata eloko azolobate. Salomon azalaki pasteur. Il y a Jésus-Christ. Donc, il faut comprendre la Bible autrement, ça va rebelle. Et compréhension autrement est différent. Ok. Moto soki azali comprendre autrement, on peut l'éduquer encore.
on peut lui donner la véritable compréhension. Mais Mouto, il y a ça ko boya, ça ko blasphémer. Mais Salomon zaki membre ya kor ya nani. Parce que Nzamba zaka comme Jésus-Christ. Libosoya na nzoto yende aponaki Salomon. Pe azalaki na kati ya Salomon. Mais Jésus-Christ a le bi ke ngai nazali koleka Salomon. Donc, bazalaki un. Bazalaki un. Jésus azalaki na David, na kati. C'est pour ça que David azalaki koyemba. La parole de Dieu. Azalaki koyemba pona côté ka ba céder logo la bangote. Na ba fétiche. Allô? Jésus-Christ azalaki na kati ya Salomon. Yango na Salomon azalaki na mayele, azalaki na richesse, azalaki. Allô? Oui, allô, bonjour. Oui, bonjour Ndeko. Comment on a nos bengi biso wapi? Nabengi Banda commune ya Bandal, naza na kan Kokolo. OK, tozo yoka question na Moi, c'est le frère Guillaume. Oui, frère Guillaume. Bon, papa, na sepelaki na question posée qui est que yé aza polygamie, c'est papa la pas aza polygamie. Bon, parce qu'à répondre que papa n'a aza polygamie. Azara Que polygame. pasteur, papa la aza polygamie. Ça veut dire que yé alandi balien papa la bango mais alandi sikonde corps du Christ, mais alandi tellement que papa la bango aza polygame et c'est pourquoi yé peut a commis polygame pour papa la bango aza polygame. Merci beaucoup. Alliés familiales, d'accord. pour sa délivrance. D'accord. Mais David azalaki polygame. Nzambe nde apesaki ye basi. 2 Samuel 12. Verset 8. Nzambe alobi na moto ya lingaki na motema na ye. Na tie basi ebele na tolo na yo. Donc bino nyonso boza ko attaquer polygamie, boza ko attaquer nde Nzambe. Yango na lobaki ya OK. Bazali ba rebelle. Ozomona. Salomon azalaki na basi mingi. Asumukaki te po azwaki basi mingi. Jésus-Christ, 2 Corinthiens 11. Bon attaquer yango pe. Paul a lobi, je vous ai tous fiancés à un seul fiancé, Christ. Bon attaquer yango. Bazande ba rebelle, bandoki. Baza ba rebelle ba nungo so benga bango mais passé à ensorcelé. Tant on peut exemple à David, mais David na souka. Parce que David azaki papa Salomon, mais David na souka lembaki. Est-ce que il va rappeler ba conséquences autant Rosana basi allô? Tant Rosana basi belé ba conséquences pour nous autres ezali. Ba maladie maremo belé parce que David bazula qui a moi quoi ya moqué pour achoufaka nous autres na côté ya souka. Mais aboyaki te. Aboyaki mais déjà nous autres. Et otaki peine epai na yete. Et otaki na ba ancien. Balobi tango ya malamu ya kolukela le chef. Une jeune fille vierge ya kitoko pe. Po apesa ka yemoto tango yango. Ona suka. Pe balukaki ye. Pe bazwaki ye. Pe jeune fille wana aboyaka te. Ayaki. Pour na suka mwana yemoko pour na kosalisa ye pe asalisaki ye ekomami na mokanda ya bankubu. OK. Allô? Oui, allô, bonjour. Allô, oui, pasteur Kas a ton raison. Parce que parce que Bible a faux prophète Bobi, net le kola ye. Pasteur Kas a faux montant la Nzambe parce que biloko alo ba wana nyonso. Une nouvelle alliance à la kate. Oh. Merci beaucoup. Nini ezate na nouvelle alliance. Nouvelle alliance est bandine. Jésus-Christ mwana ya David. Premier verset kaka. Loba lisusu ke ezalaka. Jésus-Christ mwana ya Abraham. Loba. Loba ke ezate. Eza na Nouveau Testament. Tout ça na débat d'idées hein. Tout ça na débat d'idées. Loba lisusu. Ce que lobby au pesi ba argument, au pesi pe verset. Ngana za na argument na pesi li loba na nzambe. Jésus-Christ mwana ya David 500 femmes. Mwana ya Abraham, mwana ya Salomon 1000 femmes. Yo pesa verset ya yo ezotel que Jésus-Christ a uti na barome tatana yazaki na mwasimo. Pesa. Tout c'est la verset donc pas tout qui m'a la rechuter 089 85 47 689. Bandeko bozu opportunité au côté de tenir biso regarder parce que boza est belé je vous dis bozo kota ma le rôle numéro ça ka moko ils ont ça la bongo. Moi je pense que tout ça a débat d'idées. Tout ça a débat d'idées, c'est-à-dire ça normal pendant la biso une mission oyo. Tout solo la répondre retrouver la solution au problème na biso.
tu réfléchissras comme étant responsable. Alors, passer à Kassa, question d'Angezalaki. Côté Nzoto, pour Nzoto, il est mbaga. Le lot au monde a belé, bazaki pe na basi belé, après a commis diabétique, a commis monto attention, Nzoto ya Nzoto. Est-ce que vous avez un makamboana? Parce que vous en avez un neuf. Kassinza mbende a lobike. Baye banso bazali kondime la ye, kondima Bible oyo. Bamitungi satena makamboana. Bamitungi satena Comme tu dis, ce qui a une maladie. Jésus qui a le dit, je suis le médecin qui guérit toutes tes maladies. Maladie, et il y a qui pour la polygamie, et il y a qui pour la monogamie à Adam. Ce qui Adam a la canabasi mi balé pamba. Yo ga ko souffrir te. Banzele yo ga ko bebate. Mais le code a na moi si moko kaka moi si akeko se prostituer azongeli lisusu azuye yango na tosa kufa eza polygamie te siko polygamie ndezali kisi pona bokono wana. Mais ce que nous avons bango neuf olamoki na tongo ki moko amoni ki aza vraiment zo comme matin sika yi fala comme abimina moto mosusu réaction ne ozani eza adultère directement botiki chassé chassé maudite. On maudire yo tiki. Mais ça c'est la parole. Allô? Oui, allô, bonjour. Oui, allô, bonjour. Oui, bonjour Ndeko. Oui, allô, bonjour. Bonjour Ndeko, comment on a bengi? Ouais, Nazolanda passe, on a posé la question moko, à la différence entre un polygame et un impudique. Merci. Très bien. Ça c'est une bonne question. Okay. Depuis qu'on a commencé. Mais avant d'y arriver, pour Naoya Zakolobaga Salomon Zakinzote à Christ. 1 Pierre 1, Nouveau Testament. Verset 10. Les prophètes de l'Ancien Testament qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée ont fait de ce salut l'objet de leurs recherches et de leurs investigations. Ces prophètes voulaient sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux et qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elle serait suivie. Réponse claire pour la baïbance bazo kaniseke ba prophète ya kala bazalaki basali ya Christ te esprit ya Christ ezalaki na kati na bango bazalaki le corps de Christ. Ça c'est le Nouveau Testament. Maintenant sikoyo la question que tu as posée c'est laquelle? Qui l'a posée? Bon, question qui il y a différence entre polygamie et l'impudicité. Ouais. L'impudicité, c'est ce qui se faisait à Sodome. Des relations sexuelles contre nature. Les homosexuels sont impudiques. Ceux qui ont des relations comme en Europe avec des animaux sont des impudiques. Les femmes qui ne veulent pas se marier, mais qui restent ensemble en tant que femmes, sont des impudiques. La polygamie, c'est le saint mariage établi par le Seigneur pour éviter toutes ces choses-là. C'est le mariage entre un homme et plusieurs épouses. C'est l'église. C'est le royaume de Dieu. Alors, ce qui moi si n'est pas si bas la rappel pour l'entrée, on appelle ça ma béa. On est allé prostitution. Moi si à la droite, il y a Kobala, Mibali. Mobali Inde Azali chef. Genèse 3 verset 16, 1 Corinthiens 11 et puis 1 Pierre 3. L'homme est le chef de la femme. Jusqu'à aujourd'hui, l'homme a le droit d'avoir même 1 millier de femmes. La femme n'a pas le droit de n'avoir que 2 maris. Sinon, elle sera appelée adultère. Mais, Romains 7, 2e et 3e verset. L'église c'est la loi. Ça c'est la loi. Ça c'est la loi, bien sûr. Merci beaucoup pour la précision. Mais l'église ceux qui le lot à bapidé, homosexuel, baïgo prier. Repentance d'abord. Repentance, confession publique et rejet, c'est-à-dire l'abandon de ces pratiques diaboliques.
Il y en avait un dans notre assemblée. Moi, j'étais en voyage en Europe. On me dit, ah, tu connais ce frère-là qui se promenait avec tel frère. Il a confessé qu'il était homosexuel. Il confesse 2 ou 3 jours après. C'est la fuite aussi, il fuit. Merci beaucoup. Donc là, tu as commis presque la souka émission Nabiso. Pasteur Pierre Casse, balandi biso to qui comment est-ce que monter na monta pesio aye makanisipe monta poser ba question aye mais lelo par rapport à polygamie Pasteur Casse bato ebele ba olanda biso à travers le monde ni ne sengeli ba retenir ya polygamie et sengeli ba retenir que libala ya basi ebele e utinde na Nzambe ezali makanisi ya Nzambe ezali ecclesia yankolo Yeshua Hamashia Mobali Moko Atapilata Lobaki. Voici l'homme, ba fiancé Oyaye Bazali Ebele Ebele Ebele. Des milliers, des milliers, des milliers. On est allé dans le Nouveau Testament pour naba adorateur il y a Nouveau Testament. 2 Corinthiens 11 versets 2 et 3. Paul a le bi ezali folie. Mais c'est une bonne dima folie. Donc polygamie ezali Bible Nazanango Namabok, c'est ça. 2 alliances. L'ancienne alliance, l'épouse Israël, nouvelle alliance, l'épouse des nations, Ecclésia. Mais Mobali, Azali Moko. Ton créateur est ton époux. Oh, il y a aussi Koloba Ezali, Nouveau Testament, Galates 4, depuis le verset 19 jusqu'à la fin. Ancien Testament, c'est-à-dire chez le prophète Ésaïe, Ésaïe 54, verset 5. Ton créateur, toi mon frère, toi ma soeur, ton créateur est ton époux. Il faut que ton créateur, c'est-à-dire chaque créature humaine est l'épouse de Jésus-Christ. S'il vous plaît, donc tout Allô? Oui, bon, oui. Batu mingi bakobima mpona kopendisa bana na nzambe na kati ya nzambe mpona koderoute bana na nzambe. En fait, pasteur tolingako mingi oza papa na biso tolandako mingi na télévision mpo tolingaka lisaka mais tolinga tozala chize ya bana na nzambe mingi bakoya na canal lelo papa ngala nanga mwana yo na nanga te mais kokonseille yo teya babana ote na kati église wana bazonga message ya foi mais koteya bana te pas décider banzela balongwa na nzela ya vérité balanda lisela oyo tozonga ya bango wana. Ce n'est pas vraiment d'ici pour disant s'il vous plaît tolongwa na biloko ozo teya bato wana tozonga na message ya foi lelo ozo na nek basi ebisanga na bana nyonso wana ozobotela mokolo yo kozala te liwa ezali papa siko makambo bana bakotikala nango babunda to soki bana babundi to na nsima na yo siko makambo nde kozeka na nsima na yo siko wana eza pasi. Merci beaucoup. Oh oui, mais vraiment ozobenga ngai papa na yo mais oza kosilikela Nzambe yo ozokanisa mingi na liwa biso tosi tozwi vie éternelle tango Jésus azozonga tozokende na libala wana ya polygamie olobi na te ya makambo ya foi oyebi foi eza nini te foi ezali kondima likomi nyonso ya Biblia. Napesaki définition ya message na zanango bozongisi ya biloko biso ya liboso libala nde bebisamaki na jardin d'Eden. Donc naza côté ya po batu bazonga na Bible oyo zoloba wana ezali mabanzo na yo yo zondi ma Bible te oza kokanisa que la foi c'est pas ce que tu penses de la foi. Donc batu ba na confusion pour voir ça la différence entre ba pensée na bango moko humain na penser ensemble. Makanisi ensemble ezali polygamie bino boza kosukuma yango parce que tobandaka biso banso na église ya bamupe ezaka kutu église te ezaka catéchisme wana makambo ya senko c'est tout mais liloba ezali bible euti na Israël azaki na basimine na ebite bino boza ndenge nini Israël azaki na basimine na basi na yemine baboteli ba